Mesdames et messieurs, je suis hyper ravie de présenter l'émission d'aujourd'hui qui s'intitule Les 5 idées business étonnantes au Congo avec moins d'argent. Vraiment, Nazana Sengwe pour présenter l'émission à Lelo. En tout cas, si j'ai les allez très très fort. Bo landangati na suka, bo partager vidéo tolingi ba congolais bande collapsion sokuna na Congo, ba landa message o tolingi ko motiver bat na Congo et ko sunga bango ba koma indépendant ba ko débrier ba zwa courage ya côté mais la ba vie na bango à partir émission o te vraiment ko motiver mutu nyonso o aza kuna na Congo. Vraiment, bienvenue sur notre chaîne de Nalobi, votre chaîne où il y a référence, il y a remède médicinal. Ah, tu le remède médicinal, tu le croissance personnelle. Mission d'absence la chaîne où en tout cas, ça répond à motiver, inspirer, couper ça nous ba moyen à vie où ils allaient saine. Tu l'inga ba s'épanouir, tu l'inga ba développer pouvoir où ils allaient que et comme ma bango ba consommer kaba remède naturel, ba fruits, ba légumes où ils a frais et puis ba penser na développement personnel na bango. Ah, tout le monde a kake esprit ya mutu na nzoto ya mutu faut ils ala équilibrer ya onde dali la clé à succès. So mutazana esprit a bien penser ka bien se développer ka lia ka pe bien mutu ala komike na succès. Nzoto maladi esa ke lokote nzoto akolemba eza passe so mutazo lia bien te et me maraba maladi mais tant mutazo lia bien en forme a osala pe à mesure ya kotere mais la vie na e aluka pe succès. Et c'est très important, mutu s'épanouir, asala kama malamu, à vivre vie à aisance. À travers ma contenu na biso toi ko partager ba conseils les pratiques toi ko motiver to maraba connaissance ou eza ko aider ba vraiment cultiver un état d'esprit positif to linga ba vraiment positif to linga ba améliorer bien-être na bango ba to ba la libérer potentiel ou eza kati na bango ba makambo e bomba mikati na bango e bima e ko bima so ozo yoka ozo tanga ozo s'informer ozo comprendre que vie eza bo fona tel mais la vie fona sala bo yango o mona ke ba potentiel et bomba mikad no pe ekobima et senga d'abord volonté na yo ya ko changer état d'esprit na yo et comme positif c'est alors que o evandi kat no pe ekobima vraiment pour rejoindre biso na voyage vers une vie plus saine vie ezali heureuse vie ezali ya réussite yango la souci ya chaîne K Express TV. Vraiment, je suis votre présentatrice Blanche Kibundi Kazola, naza créatrice à bas contenu. Naza auteur ya ba livre électronique bisika naza ko encourager ba maman pour ba s'épanouir vraiment naza détentrice ya diplôme ya licence na management mais na kotara mi nutrition pour na linga ba na santé bien na linga mablo kolia ba belo ni ba kolia ba ko sala vraiment triage moya malam pour santé ezala en forme pour santé eza vraiment très important, toujours la santé très importante. En tout cas, notre vie humaine, elle est sacrée et elle est vraiment précieuse. To bate la kabavi na biso to lia ka malamu po to za toujours en forme. Vraiment la zana sengo mingi bisika bozali na lobi. Bonjour, salut la famille. Lo sako na bande kono sa bangala abari rafiki na bande kolanga ba swel la ngibino mingi ki ambote zeno za zingi ba Kongo nyonso tatanzambi ka lusaku muna malukai na bande kabaluba na lobi shalom shalom nzamba lola pesa bino kimia bo communiquer kimia na environnement la bino boza batna esengo po boza bato boko telemela ba vie na bino po bo réussir bo s'épanouir vraiment merci bisika bozali le autre zo ba sujet qui toko 5 idées business étonnantes om takosa na Congo même na Congo Kinshasa même na Congo Brazzaville to za soka mboka boko nem no ba idée 5 ya kitoko om takoyi ko sala po abima na ba difficulté na kozanga bamboko abanda ko entreprendre abanda petite entreprise na malembe abando mata au fur et à mesure mbongo ezo mata mutabanda ko changer ba business mais tout ba non na niveau ya C tant mutazana eloko mukie mbongo mukie elo nya sengeli ko sala yango ba idée to nango lelo mais avant tout kota vraiment na vif sujet to le béano na tina na mboka na biso RDC République démocratique du Congo yango na mboka na biso bisika to kolimboka kitoko etondi kita vraiment mboka na biso eza na croissance démographique ya makasi na moment oyo pona nini ba situation ya urbanisation eza makasi urbanisation ezali ndenge population ezolongwa na milieu rural ezokota na kati na ville na zone rurale baniso bazokima batu nyonso balingi ko vivre na kati ya capitale yango esali ete population na pays emati makasi estimation de batamaele basali ba estimation bamoni ke na kati na mboka momba ya Congo ezali environ na 100
112,8 millions ya population na mboka mobimba. Mais tandis que kaka na capitale seulement ya Kinshasa, kuna population déjà commis na niveau ya 17 millions d'habitants. Estimation basalaki na 2024. En tout cas, c'est énorme. Bat baza ebele na Kinshasa na capitale. Yango ezosala ke population est commis tellement ebele, croissance eza rapide na mboka na capitale, ezali surtout et ezali vraiment avantage. Yango toujours présenter ba avantage ebele pour na ko démarrer une petite entreprise na kati ya capitale ya Kinshasa. Raison pour laquelle lelo toye na ba idée ko pesa batu ba idée, batu ba sala quelque chose. Nde batu baza ebele na mboka, eza opportunité ke nyonso ko entreprendre, nyonso ko teka, batu ba ko somba yo bandeko na ngai. Population eza tellement makasi, il faut oyeba na ko teka nini, na ko teka mpe na million nini, yango nde ko sala ete oteka oza vraiment opportunité ya ko banda na rien pe malem be obanda ko mata. Vraiment bolandanga malamu na émission lelo bo panda vidéo tout ça besoin population et comprendre bato bazalo na kolala bazoye bateni nastala bazo ka basoni bazo tala bato leo na edibino message ya positive mindset, bolongola soni, bolongola batu bakoloba, bolongola batu bakosa, bako kritike ngai ngam natanga na dote ka babloka pamba, longola ka esprit yo tala kaka bit na yo ezali travailler au kanisa capital mo ya bien malem obando changer niveau, bando ko changer ba business na o bando mata malembe. En tout cas, isa possible. Soko longoli kaka soni o mona ke na tamuke o kangisa capital a bien o ko mata o saba makama malamu vi na pe ko changer e ko tika la susu lolenge ozalaki banda karate. Todo le kana première idée à business. Première idée à business absolument ezali ni en tout cas. Première idée à business eza idée moko ya bien. Ezo senga mutu aza na courage, ezo senga mutu amona na intérêt na souci na ya ko kangisa mbongo atala batu te bakoloba nini, batu bakoseka, batu bakosa yo kotala na te mitia discipline telemela vie na yo, sala vente ya ba marque ya kotokisa, o lati costume pour na ko attirer clientèle na yo, lata costume teka maki, lata costume salela ngo vraiment maki yango salela ngo pile pendant en poudre na ba tia ba biso ba pile ya poussière. Pipi noa poussière na kati na otango sombi yango ndeko. We na ngona ndako au travail yango sou bien baki sango sardine hein. Ouais ça ba secret. Au baxi poussière na pipi noa poussière en poudre no baxi sango sardine pour baki sa saveur ya bien. Au bongi sango bien na moi mulangi otela ka ba client on doit tekla bango maki. Ozo présenter bango maki avec beaucoup de respect, ozo soigner ba client avec beaucoup de gentillesse. Yo fox ka na côté ka kota mamsu ba bazolo bati yo te kaka. En tout cas monsieur bonjour, je vends mes œufs, est-ce que vous avez besoin de mes œufs, ça coûte autant, je peux le faire pour vous, je vais le couper pour vous, vous les présentez vraiment la ndenga propre, ozo soigner client, o expliquer ce que au monde kadam tout monde ya vie ya bien ozo pour sa voiture qui na français, attends na lingala mais na respect en tout cas bonjour papa, ngala zo te ka maki eza na prix boye soko lingi yango na ko katelo yango pe bien na servi yo na dape na ba emballage na zo tia na kati ba sachet soko lingi emballage te yo ka oyeba na ko katelo olien na yo maki na ngeza autant o expliquer gentiment tango pesi apesi mbo bien en tout cas merci à la prochaine donc ozaka la ba bonne manière ko tekela ba nde kolanga o ko attirer clientèle na niveau moko ba okamo et ko sala yo bien o mona ki o ko teka ebele Nathan ebele oko gagner bon ebele. En tout cas business ya côté kamaki ezaka pona ba papa te pona ba jeune garçon te même les jeunes filles lata veste lata jupe lata veste obio lata lango pantalon lata moi chapeau pona moi teka maki na yo okope ko sa ba crêpe na l'accent ndeni o sa ba crêpe na ko tchape lien likolo vidéo na sa ki crêpe so ebi ko sa ba crêpe te tam susu maki o ça dépend au mona ke maki ko zombo ebe mais crêpe o zombo muke so senga pe biloko bebele te pour sa crêpe oko sa la crêpe oko sa la pe ba gaufre na yo mais so za la machine à gaufre te na place à gaufre o sali ka crêpe kende kote ka maki na yo ke kote ka crêpe ke na kote ka gaufre bino pe ba garçon boko te ka maki boko te ka crêpe boko te ka gaufre ça dépend et ko kipete vraiment sala oyo ko sala e ko sunga yo makasi ba endroit nyoko te ka ba biloko na yo en tout cas bisika kote ka biloko eza nango ebele nde tolobi na capitale population eza makasi na chaque rue au mona ka ba activité za par-ci par là seulement ba activité dans la balabala bino kote ka ba
balabala okoki pe pesa ba activité minene ezo sala okoki no pe na ba ville okoki no pe na ba compagnie ezo dépendre okoki pe na ba compagnie ekosunga yo toujours sala okoki kosala ekosunga yo makasi omona ke ba client bakoya bato bakosomba yo sans problème okosepela vraiment ozomona ke population na mboka na biso balingaka ba collation ba bloko babenga une collation populaire ba repos eza léger donc bloko quoi ba crêpe bloko quoi ba maki ezaka léger pour na kolia ba gaufre eza léger au mona okoteka ngo facilement ke nango même na ba école ya bana ba école primaire ba école secondaire ou bien na ba université bisika la population ezaka toujours ba étudiant ba somba ba bimana banzana bango so otekela bango ba maki ba gaufre ba kosomba yo sans problème okosepela au moins na temps mokie souci na ezaka okangisa capital ya bien o mataka malem vraiment na koyela bino sans idée business mais to kinango malem bo banona o amukio na zo lakisa bino tekamaki olati costume mpona koattirer clientèle omona ke okangisa mbongo ya bien mbala moko vraiment merci nde bozolanda nga vraiment bobosana te bo like video ba idée eza ebele bo like video mpona komotive nga nayela bino sans idée business nyonso na bombi mpona kosala na mboka na biso Congo. Deuxième idée ezali nini ezali vente ya repas ozoteka ba repas na yo ozana biloko otekela bato otyango na média osali publicité na média opesi ba menu na yo nazo ko encourager surtout ndeko na nga Irlich Kali ya sala azala service traiteur omondo nga sala ka service traiteur ne a servir bato ka ba weekend akoki pe osala menu mususu azo servir bato na ba jour ouvrable na ba compagnie bato ba kosala commande en avance oyebi d'ailleurs que na autant de personnes obongisi biloko bi ozo fournir bato na ba compagnie linga eza ba place eza permet na ndako na yo mais so eza pe musika mingi to ko toujours ko memango ko boyeba ndeni ko transporter biloko wana pour la communauté mais so eza grande quantité au foot mbongo ebele pourquoi pas au même quantité bien ko louer taxi au ketika bat na ville au ketika bat soki na limité partout ka bisika ba commander so ko sali pe vente à bongo publicité na social media na média na réseaux sociaux et ko sali sa yo makasi o reçoit pe ba client ebele o ko pe ko solliciter même bat na ba quartier bakomona opeka toujours na média tant bakomona koteka bilo bako toujours ko commander bata permettre pe bako commander eza important so oza na traiteur penser pe na ko servir bat na ba jour ouvrable na ba compagnie na misala na ba quartier et ko sala yo malamu po kangisa kaka mbongo ya bien. Troisième idée ya business na Congo ko sala nini oko sala ka koteka ba fruit na osko eza na ndenge ni yo bandoki ko somba pa bato bazana ba baba bilanga ya bafu osoma pe na prix ya C tango oziongo na prix ya C wana obandi ko ambale yango luki emballage mo ya propre ya clair ou ya ba plastique ou ambale ba fruit na o kati ngo sukoli yango ou ambale yango bien ozoteka yango na ba compagnie na ba quartier oteka la publicité na réseaux sociaux ba dayebi ko teka ba fruit ba bando commander yo tango ozoteka pe ba biloko ko lio ko pour même ala ba fruit otena ba plastique ba ko sombo kitoko ndeko na ngai oko toujours oteka pe ba fruit même na ba école ya bana olatika costume non de na lobi fola ta propre ko teka ya salité te lokola ba chayer te teka la ndenge ya propre oza pe mutu mo oza respectueux lata kitoko kene ko teka o mona ko teka ebele car présence non te sala ke ba osomba o ebele pe o sepela teka ba fruit na école teka ba fruit na ba compagnie tiango na réseaux sociaux ba recommander o bando fournir bango et ko sala yo malamu. Quatrième idée ya business ezali nini ezali business ya ko sokola ba voiture ya bato mais ozala mobile yondo banda ko se déplacer okena ndako ya mutu o sokoleli voiture oko saba publicité na kaka na réseaux sociaux ko web ça peut battre de bouche en bouche ozo esa ki na sokola ba voiture so na ba patron bazanga la ba voiture ça ba onkenga na sokola ba voiture na ko yo salongo na ndako idée wana nyos na zolo ba eza pona basi eza pe pona mibali eza ka pona mibali te moi c'est pas ko sokola voiture nga na sokola voiture na ngata mususu so papa zanga tante nga na sukola ka voiture pe kitoko eteli ndeko na ngai soko yebi ko sukola voiture te yo mwana mwasi yekola ko sukola voiture ke pasi basala ba car wash pasi ba sukola ba voiture otali nde bazo sukola oyeba na yo mama biso ba mama to sala nyonso to yebi na so voiture za ka voiture o sukola nango bien za nango pompe yekola yeba pe ba produit ekota pona sukola ba voiture ba pine ngenga oyekoli boza ta debasi bo sali publicité na mino na réseaux sociaux bo kenda ko sukola ba voiture ba ko futa bino bo partager mbongo ezaka na
cadre aucun sa forme roboé pour au mataka malem au changer business au fur et à mesure aux a évoluer malam. Vraiment 5e idée business ezali marketing d'affiliation. Donc yondongo zana business wa suka ça vraiment idéal, ils ont des best one. Ils ont que aux gens na capital, aux gens na fonds, bandino pe lo, obimisi lo côté pour ça business ango. Yo musano ezali nini? Ok, ka ba fournisseur, bato bazote ka bilamba, bazote ka ba sac, bazote ka ba sapatu, bazote ka eloko no so ba bijou, yo okende osoli na bango. Ba permettre yo okanga ba photo ya ba produit na bango yo opostango sikoyo na réseaux sociaux ba bando commander ba bika eza biloko no ba commander ngo pa na yo tant ba commander yo ke ko zo pa ba fournisseur mais ba fournisseur ba ko kitela yo prix pour zo rendre bango service ya ba benga ka marketing d'affiliation hein ozwa ka commission ozo saka bon okotsa ba photo ebele ba pe ba ko somba ebele ba commission na mikem ki tant ozo kangisa ngondeko et comme mbongo ebele ko sala yo bolamu ndeko ba solution ezalango ebele wana utezo senga ote otambola libanda ozaluka na forme na yo osala marché na yo ozoteka ozokezwa ba blogo otindeli batu donc eza facile pour ozana moi un petit rien na poche eza facile okangisa mbo maleme tango ekoma ebele o changer pe business ko fungula pa entreprise no mukie maleme to profiter ndenge population eza makasi na capital to travailler biso na capital mutayo kasoni azalate to telema to tekala ba école to tekala ba compagnie to tekala na quartier pour na balabala nyonso ya Kinshasa ba activité zali biloko oteka ngwana proposer bino bo memango pe en exercice bande ko na diaspora to proposer bande ko na Kinshasa basta la quelque chose et ko ça bango bolamu ba okoma indépendant et ko soulager biso pe makasi yango na ka ba idée na zena ngo ya ko pesa la mokona lelo na sepeli ming de bolandinga na zana ça idée business mais bino nde boko pesanga motivation pona konne ko laksa bino sa idée business na zalango ekosunga batu souci na ngezali bo pesa pe ba témoignage ndenge batu baza ko travailler pe bazo mekango malem eza bande ko ngai ya Cameroun na proposer bango idée ya ko teka maki en costume bande ko bango na Cameroun ba mekiango esimbi ba teki na niveau mo ba pesinga ko na merci ya na ba kite so batambuka msuku bazo mekezo simba po anite na la population nga ya na ya la bande ko ba Congo to yebisa bande na na Kinshasa basala ndene na lobi bomo na ka ba opesa bino témoignage ba ba oseper na courage na bande ba lati bien na ba koteka ebele ba okangisa bambonga bien pe malembe bando mata ba osala makambo eza mieux ti ba kokoma ba chef ba entreprise en tout cas bisika bozali na lobi que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse que Express TV on se revoit prochainement ciao.